Shadu shiri papi ninja shaiwa he. Daitana kuni kune papi ninja baiwa he. Namo, utengeta namo. Nekome namo, kurera namo. Mbote mingi na biso ba bolinga ka maman Helene Mitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bonne bande ko na bosa bien. Kimi ezali? Wapino mama Helene tout ça va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela biso kimia. Kimi eza nango ya. Se nzambe pesi biso pe mabobo etokumisa to pesi kaka. Matondo nikende wa opesi matondo ndenge nzama matondo. Ah, matondo, quoi, on peut faire matondo. Voilà, attendons la carte de la providence alimentaire. La providence alimentaire, on a vu sur le bandit qu'on a gaillé. Voilà. Ah, ouais, attention, on a mis surtout livraison. Bateau, on a posé comme on a boire la sac à eau, c'est moutolos. Oh, ça c'est à l'os. Donc, comme ça, pour la livraison, il y a des gens qui ont livré 25 kg, 25 kg, il y a un milk. Il y a un milk. Il y a sécher ma fouta. Donc, ma fouta, on a pour pas mon acquittement à 5 litres, 10 litres, de ça. Oh, ma fouta, il y a oh, nous sommes besoin de mafuta. Oh, déjà 10 litres. Oh. Donc, au ligne livraison, on a en gros, dans le détail. Au ligne livraison, 10 litres, il y a Moana. Au ligne 5 litres, il y a Moana. Tous les livraison, tous ça à domicile. Bien surtout les alibas, on va se commander déjà vu qu'on a bango. Parce que les gens à temps et à heure. Nous m'avons mis à nit. Vous bien côté Moussala, n'a vraiment Moussala au sérieux. Côté Moussala, vraiment, ça n'a rien à noter. Quand tu vas moni, ça qui a l'osso, bah c'est mou les alliés. Tout ça qui peut là, bah ça qui a, il y a bah l'osso, bah 12 kilos mon coco. Il y a un an on a pu la challenge. Mais Mickey, il y a bah 12 kilos comme yo. Mickey, il y a bah 12 kilos comme yo. C'est mou là, voilà. Voilà. Oh c'est mou tout ça là ngo. Extrait à 12 kg, c'est ça non? Dosa pena 25 kg. L'eau sondé, les 12 kg zade, l'eau ça va 25 kg. Voilà. Ma position au Bolinga, bosa yango wana. En tout cas, vous avez confiance bosa dessus, vous avez confiance bosa dessus, awa nyo sezali. Ceux qui n'ont pas qui côté en détail et la qui c'est que vous qui consomme etc en détail. Si vous avez besoin d'exécuter en détail, à côté de la haute détail, il n'y a pas de souci. Livraison, les ans à domicile. Si vous avez besoin d'un carton, vous pouvez exécuter. Vous avez un carton. Si vous avez besoin d'un sardine, vous avez plus cher. Vous avez besoin de plus cher. Il y a moko. À toi, vous avez 5 boîtes. Il n'y a pas de souci. Vous avez malayo, vous avez sardine. Vous avez sardine, vous avez awa. Il y a beaucoup de bapundu. Sardine balingaka mingi vraiment yango c'est pour une sardine pichard voilà on va pichard balingaka mingi awa pona kotia na kati ya bapundu ndeka tutotia ba sardine na pundu voilà otia mo sardine boye otia pe mbisi ezala mbisi toteka mbisi na ba tomso na détail ezala mbisi toteka en détail ezaka ka en gros détail ezali ko sima pe sachet na bleu oyo sachet Oyo, les poissons, Thompson. On a dit que vous avez en détail. Vous avez Thompson. Vous avez livraison bateau. Là, tu as 3 kilos. Là, tu as 3 kilos. Dans le détail, il fait 2 autres, tu as la biseau. Voilà. En détail, il fait les alliés. Maman, c'est un là, c'est bien beau. Pour moi, il va beau, tu vas beau, tu vas il faut que se pelisa bango tant au bazana na bon monde. Il faut que se pelisa bango tant au bazar na bon monde. Aboti la biso. Faut que se pelisa bango ceux qui bazar envie. Ba parents on va boti biso bango ceux qui ba koli
bazaka na posa biloko. Mama mikolo sukali nzate, mama sukali, mama nana tite ya pesanga te. Mama naza komela tite, ba pesanga sinda. Ti yango. Tu te. Ti en anglais, en français, te. Tu te yango. Mama naza wale ba parents na biso na poche ba posaka ina bi poche. Ona bi na chulube hein. Mikia. Ona lobi na bi poche. Na maso ba takata ko tala ngate. Mikia ona chulube. Obi ko. Na bi penda poche. Ona chulube tana. Ngo ba mama luba ko ba sina mimi sila na muno. Balo ba ngo bo. Voilà. Na banda ba ke ba mama ba poti biso ba raposa ko dia. Maman ça posa ya moi exeter. Sombela mama ka pe exeter. Boyebi ke ba boti nenga bazawana. Tango ba biso na ba age to ana ngo. Ba boti ya biso. Bazaka na posa ya kolia na ya komela. C'est tout parce que ce qui moboti na yo azasu na bon moité. Ato la tse ba grand super ndenge ni. So azasu na bon moité. Ato kundiye. Soki na montagne ni azomona te ezolo beloko moko te soko azana bon moyo tie liputa na nzoto alata soki moboti ana bon moyo sasa sukali chaque mois ezanga te miliki ndeto me ona lingala miliki ezanga te mama lia bien ndoko mama ezanga mafuta te ndoko mama ezanga mafuta te. Et puis, maman azana bana na poto, azanga biloko te. Maman ko azanga biloko te. Papa, yo pe mo so bala, bo kilo. Azanga biloko te, bo kilo ko azanga biloko te. Eza biloko o esepelisaka ba boti. Mikia. Kilo mo bakina sale la ni panier à petit déjeuner. Alors c'est la musique. Maman faut aller à papa il faut aller à Foba Sepela parce que ça va se n'avoir moins été. Ata papa koufi maman koufi. Ata ba sali sur ba katafala ngwa nini. Ata ba décoration nini. Ata ba takintu eni ba yeko beta. Ata ba yuda di Congo ba yeko beta. Akomona te, akolamuka te. C'est le moment ba profiter tant ba na bon moy. C'est le moment ba za moi sucre na bango ba mela. Semela bango moi sardine, ce qui peut plus cher, batena pondu, milk na bango ezangate, café na bango ezangate, c'est très important bandeko. Na yango mama ile ya mitu na yako tali sabino, ke nyonso ezanango, nyonso ezali. Nazala nyonso. Bien mo boyebi ke la providence alonga nzala. Wana mo boyebi angoti, ke la providence alonga nzala. Nous savons que la providence alonga nzala. La providence alonga nzala. Bongo la providence alimente. Naza wana pona bino, naza na pona ba livraison, soko ozana besoin otali osepeli eloko yo kosala, bokobenga maman ile nitu na numéro na ma téléphone +33 6 15 31 69 90 +33 6 15 31 69 90. C'est très important. Ba maman faut balia. Ata ba yaya baza kotoyo. Yo zongolo kinda poto. Ba yaya basi ba kola ba koma mikolo. Ba tika lobena chez les parents. Ba yaya ba tika ba masu. Baza chez les parents. Et le ko sala sunga ba yaya. Sombela bango balia ba mela. Tango ba kolia ba komela ba kopambola yo. Bo zipe wa bino mameli nitu. Nde bobi misala ngeza taros. Maman elle ne peut pas aller. Livraison à domicile. Côté wana kuto, bola po. Côté wana kuto, boza tana kobanga ta soko mokete. Merci mingi na ba o déjà ba salinga confiance. O déjà baza ko tinda yo o na no tindite tinda papa rambalia. Ata pe pasteur na bino. Yo sambela kati. Oko sambela pe pasteur na bino milk, o sambele moi mafuta, o sambele sukali. Ko mutazo lesa yo zo lende so lo bananzambe. Bongo yo ko basadilanga ko badilanga ko bamelanga mazama kios et pas passer à côté ya rabino et pas on a pas otabi et passer na biso azoteya ceux qui na chargé bise les apona pasteur ceux qui na komi boza pona pasteur au sommet de pasteur qui au sali ko livrer bino ba ko na ba prophète ba prophète yo bazo prophétiser les bino et on dit so ba prophète bazo prophétiser tant on nyos ya mbon au sommet de la maman
Merci beaucoup na bandeko na nyonso. Obo na maman Elia Nitu, obo c'est pas maman Elia Nitu. Tout se soutenir, n'enge ba chinois ba se soutenaka. Tout se soutenir, n'enge ba sri lankain ba se soutenaka. Tout se soutenir, n'enge ba libanais ba se soutenaka. Vous voyez maman Elia Nitu. La providence alimentaire na kati ya Congo. Au fouti lelo, le boza a livraison. Va votre côté wana, rataka te, rataka pour tata mukete. Au fouti lundi, mardi aux livré. Voilà. Na solo na biso yango na ngaki. To solo na. Ça va pona bien baboti te. Baboti ba poti biso. Si ba nuni na bango, ba na posa mo sukali. Ba posa ka ba mela mo miliki na bango ya bien. Si ba meli mo miliki na mo na maman, ala kufa na 2026. Encore sur la 2026, c'était là. Pousse moi Nicolo. C'est la 2042. Nicolas Roulé, Nicolas Zoulé Kitoko. Ah, mais la Kitoko. Et Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Attends, ça me calme ça. Zamba nous bêcher dans la réponse. Pour comment tu vas bisous. Bonne journée, la vie de Nyonso. Voilà ton lobby. J'attends vos commandes. C'est là pour commander. Ceux qui vous commandent, on a la salle livraison à domicile. Bye. La providence, ça veut dire la providence, c'est bien moi. Maïliane, c'est moi.